Sabonina Radi TV. Radi TV. Théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol. Radi TV. Ma amour, c'est Manuel Jam. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'air ou de l'émission. Bandeko, ba maman, ba papa, kulala kula mukaka, tout le monde a toye comme on a sujet oyo, ba maman mi balé oyo, maman le ki na mwana na ye, ba mikolo oyo baza ko fingana, toye bite. Maman moko aza pasteur oyo aza mwana ya grande sœur na ye, bandeko. Toza koyeba te so ba signe yango oya mokisu ya fin du monde ezo kana ba biso ba kinois to ba biso ba lingalaphone to eza eloko mosusu na komona deux personnes baza déjà mikolo baza déjà na bana baza na bakoko na makambo o eza aussi passé tozo ba te soki eza réel to eza ba mise en scène bosala peuple congolais bo fona miso basigne yango oyo mama moko balbi aza pasteur mama leki aza pasteur na famille oyo toye kolobela yango pa tellement mais totie bino vidéo o bosi botali parmi ba chaîne mosusu balakisi boyebi masolo yango nyonso mais biso pe na kati ya télévision tokotika yango boyete mais boyo kaka ba propos oyo izo ba obtenir concernant dossier yango est-ce que na libota kofingana to respect eza soute biso ba congolais congolaise taboyo kana le kambo oyo awa tribunal des arrêtés mais ça juste litoy oyoka yo moko discerner ou comprendre nini et se passer na deux personnes oyo ba mikolo toza na toi censé akolakisa biloko nyonso bolanda na soka to sola merci beaucoup en tout cas na pesi na bandeko nyonso ba kolanda vidéo oyo na pesi biloko mbote. Pesi bino mbote na bino nyonso bokolanda nga na video oyo. Naye kopesa réponse na mwasi moko soit disant pasteur. Naye koloba na yo Makwiza. Makwiza. Mama ya nani oyo ozoloba na kombo wana. Na video na yo. Tala Makwiza. Biso to banga kote. Jabe pe na banga yo. Makwiza na banga kayote. Yo kende koloba ke, baza likolo, banani bana likolo. Oh balingi babomanga banani. Banganga na yo bisiko kenda kande balingi baya kozwa yo. Po plan na yo échoué. Makwiza, plan na yo échoué. Oyaki na plan awa ke o nae kotala grande scène nga utaki Afrique. Njoko yaki na projet pono boma mama. O melisi biloko no esoko utaki nango wapi banganga na yo bapesa ki biloko mama na biso. O pese biloko kolia sanyo tu na biso. Makwiza yo. Na ebisio keba na ma Sophie. Makwiza na yebiso keba na mama Sofia. O yo lo baka na ba famille mingi. Yo musano kaka kokanga batu bandoki. O kanga mutu nyonso ndoki. Ala la famille na yo. Ala la voisin. Ala la nani ndoki. Yo mokondo za grand ndoki yo. Soit disant pasteur. Mama pasteur. Azanga église. Bandimino baza wapi. La kisa bisi église na yo. La kisa bisi église na yo. Bandi mino baza wapi. Bakiti no andako. Ba TV na yo. Ba tro fini kaka. Plan na yo échoué. Soko ningo kufa na yo na ndenge na yo. Ko tia na mutu ya mama te. Ko tia na mutu ya mama te. Nebiso Makwiza keba na yo. Nebiso keba na kumba mama. Apis na 2021 oyo. Soki na monyo kaka. Na kombo. Ya bakoko ya mama. Ya bana mama. Ngana ye. Lokola yo lingeli yango bongo. Toko kende no bongo. Oyeke wa na ba 2020. Ngana we simba kite.
ngana yo simba kite to sona ki makaso yidam nzoko ki na plan pono ko maman na biso donc oya ki na plan mais au choué qui soit les ongeli omoko tala miso bote betango o basana likolo o basana likolo o be li bomena yo ozali boma na mutu na yo bana na yo moko kanga bango bandoki bana yo moko bo 9 mois de bumuna yo okanga bango bandoki mais ça va pas ou quoi ozali boma na mutu no Makwiza mama na nyo solo bato baza likolo bai babo mangai mama ya nani leki ya nani na biso ke banu Makwiza sikonde to keno boy soko sali video nga pe na sali o lobi nga pe na lobi imbécile donc bazo pesa bino ba respect mais bozo ninga na bino te to banga côté o yebi nga pe na banga côté donc ba famille nyo so déjà ba yeba yo o yo kanga batu andoki c'est que yom to zandoki c'est que yondo zandoki Makwiza na mwana suba pati no sisa na mwana suba makolo wana na sisa okomona yeba kango ke bana nyoso yo fingaka ba mama na bango bazotala yo lokola biso to bandi boye zela na sima mikolo nani mutako salela o video soit disant maman passé du fouati maman passé ye koko maman passé ya fouati mbala suka na li mama Sofia mbala suka na li mama mbala suka Makwiza soki na yoki lisusu o sali video yonga pe na saleli yo o lobi nga pe na lobi sokos Makwiza iso kebano na mama o lobi déjà trop mais to kipaka yo te to pesa ko respect comme que leka mama abiso mais lokola o bandi ko sala ba video o bana pe ko loba ke o balingi babomanga bando kinonde wana bisiko kendaka banzambe no wana siko kenda ko wano yo yedi wana o wano yedi wana ko wana balwano ke o kingande ko wano yedi wana ponzambe o sambela ka wana eza en tout cas des na nzimi na ngai te ke nzambe o sambela ka wana asala pe likona sala nzimite ezanzambe na yo banganga na yo wana yo bene bisiko kende kuna na bene no wana ene bisiko simba yikisi na wana na bene siko kende ki yo Makwiza yo Makwiza yo video oyo eza pona yo Makwiza soit disant leka mama ya biso mwana chuka na bango soit disant yoni na ngoboye ko baso bango to banga côté to pesa konde respect mais le ko boy na yo ba respect wana to keno boy 2021 o sali mapira sali imbécile Makwiza mbala suka na biso mbala suka lapa mama lapa libwa mama Makwiza biso lapa libwa mama soko na yo kusuka kombo ya koko ya mama olobi o mwana ya mama Sophie olobi ngape na ye imbécile fioto tala miso soko bweta mondire satana ninga pumbwe elonge comme lokola koko moko ya ba 100 ans ke ba no imbécile